président Saïs aza metinga ngai au sein na groupe Saïs na pensant même pas pour jouer libanais aza idéologie telle na yebo na jouer libanais. C'est lui qui m'a donné ce rôle. Il est à s'inspirer dit nena mona ya yo a profil na yo donc yo il faut jouer expatrié, il faut jouer libanais mon bon. Il y a un divisenga après singa devoir ya sa performance ya rôle après singa na ki na sali ba travail pour ba libanais bazandu wana na bagisi pe ba mayele ya ngo pesa idéologie pense idéologie le roi libanais ndenge mo ninga façonna ki apesa kombo déguisement wana nde bomona pulula lataka na ye mutasala ngana bambati wana che kakangi singa serré wana c'est ça il faut décorer moi makala donc c'est ça. Voilà, na moi déjà to déjà fin na makambu ya pululu tonisko tokota to lobela sur mais avant tokota to lobela sur je sais pas so zana liloba moko ya koloba to na ko adresser la famille ya ba donc famille comédienne donc bandeko na bio ba artiste comédien et puis na famille au pululu atiki par rapport ya liwana e. Voilà, avant tout, j'étais dans ma solo ya pululu quand on avait moi ba question isawana. Ya liboso nanu, nangaki nanu toloba po jouer à pululu benza esali bato ebele pasi makasi. Erwan ikote. Tati Ghana. Aussi à Sasa. Papi Okito. Dr Simba Luzaya Diona Luanda. Bishuka Mamba Mike Makema Itesheni Kabeya Shisekanu Jessica Solomon Mifi Abia DJ Miel Raf Nginu Le pétrolier Laurent Sokoko Enas mais conseil na kopesa au maman en tout cas na centre ya papa Afonso landa traitement na yo tina suka ba mama kokata yaka na centre traditionnel yo yango na lubini yo yuka malari yo yazo saliseko yo obesidade, hemorroide, fraqueza sexual e prostática, dor de dente, dor de bexiga, reumatismo e outras doenças. ngayo nazaki na nya munene tokangi na hôpital ebele nazwaki solution te mais de papa France nazwi traitement bien et si les papa France yende mutasimi masolo izande likamba likasa na centre traditionnel naturel papa Afonso 3 ans na libanga soki nazwi mibimangaka tant tokutana papa Alphonse tosangani na mobali na ngai nazwi traitement ndenge elongo bani nazwi zemi na 2011 na boti mwana ngai yeyo mwana ngai aza na 3 ans. Centre traditionnel natural docteur Afonso Teko soki po bungi benga na ba numéro zana benga de koto la solo numéro na yemo mta ya makabirote yemo kwa yambaka po ye yebi malade pe yebi. Bonsoir, bonjour à tous nos internautes. Vous qui nous suivez déjà à partir de cette chaîne Congo Promo TV, de notre boss, le boss Raf Ngindo. Depuis Dallas, nous te souhaitons vraiment de bonnes fêtes, meilleurs vœux pour cette année 2020. À tous nos internautes aussi, meilleurs vœux à vous. Là déjà, c'est votre émission chez Sandy avec votre humble servante Sandra Mumba.
je suis là vraiment pour vous servir. Aujourd'hui, c'est un nouveau numéro de cette année 2020 avec cette émission. Et puis là, déjà, derrière vraiment les images, la réalisation et tout, c'est bel et bien vraiment Denzu nous dit tout vraiment. Bino soebi azala na mimesano kaka ya émission Oyo. Lelo, toza toujours na cadre ya commémorer toujours liwa ya ndeko na biso Pululu. Yango tobaki il faut tolukela bino muto penza azalaki penza proche ya Pululu po to solo la na ye penza masolo o penza kitoko toyeba pe ko évoluer na masolo na biso kaka ya émission Oyo. En vraiment beaucoup zoé déjà d'ici là aza déjà na biso na kati ya émission Oyo. Mais tous à moi pose mon pied et puis on se retrouve juste après. Voilà, on est déjà de retour. Kakande noti ko annoncer bino nazana invité na ngai awa. Il s'appelle Hussein Libanais. Nebi ke bino nyonso bomo na ye, boyebi na bino ye. Aza parmi artistes comédiens. Au penza ba sepeli sakabino na ba image ya bien na ba théâtre ya bien vrai combo naie eza Joseph Kazongo. Il est déjà avec nous déjà. Toloba bonsoir à toi parce que toi déjà beaucoup bonsoir ya ndenge nini oui ça va ya donc to sepe pa lelo na émission na biso lelo to yamba yo pour tozwa moi ba vérité mususu naza disposé pour la bino. Ya nayebi te ndenge oza déjà na kati ya Congo Promo TV bandeko na biso nyonso bazolanda biso na Congo Promo TV kaka ndenge ezalaka. Nayebi te soki to bandana nanu na lisolo ya Pululu to bandana nanu na yo moko parce que toko profiter pe po batu bayeba ki Hussein Libanais. Ndenge yo moko na moi pe toko bandana nanu na masolo no ya Pululu et puis toko sukisa na oyo ya yo. Eloko tolingaki toyeba Pululu azaki artiste comédien oyo vraiment batu ebele balingaki kaka na rôle ne ana kizengi abimisi pe école ya Pululu. Donc nayebi te yo évoluaki na ye esika moko oki koyebisa biso vraiment Pululu c'était qui Pululu na ba fonction na ye ezalaki ndenge nini kuna esika bonde ko évoluer. Bon Pululu kozala mingi moi bref eza que Pululu rôle ne kizengi abanai na mama groupe ebele après a rejoindre ça apota groupe ça ils ont ça moi déplacement tout le monde pour à ce moment-là il y a beaucoup de Pululu aux attentes on les donc si je me trompe pas les années 2006 2004 si je me trompe pas. Donc c'était le temps où on a Pululu et Bana ils avaient un groupe ça ils avaient temps où tout le monde pour ça ça remplaçait l'image de Ginola. Parce qu'on m'indiquait par nos jouets, le roi Ginola, tout le monde a besoin de Ginola, il y a bien maillé, un peu de zonga, et aussi en façon. C'est le moment où le temps où on a découvert la groupe ça. Voilà, Nandingo découvrait Pululu na groupe ya Sai Sai. De loin déjà nous saluons Sai Sai dans le président. Tolinga qui vraiment oyeb sapenza ba internaute na biso azolanda biso nangunga oyo. Pululu, il était que chez toi et puis Pululu tant ou apprendre liwa na ye na yebi ke wa musika kotoyo. Po babisango musike sala pasi makasi ata mutu wango bondo solo la tetango yo kika ke sala mabe makasi siko yo oyeba ki est bien tango yoka ki sango na ye sala ki ondengeni bon sango aliwa mwambia moto na ile sango aliwa Pululu na tutema na conseil la base ningi alikuwa base wango za ngambeu itoba yuka ba base wango ningi ya fali pe na ba Facebook amona iko plus wa base et à un moment donné dans la télévision, on a mon artiste qui m'a confirmé, mais comprendre qu'il y a solo pour le bon, pour répondre selon le
montant parce que le Gabon ni montant mon avis parce que là il a quitté Mboka déjà la fin 2007 quitté Congo on a sorti par rapport au climatique de l'eau dans les États-Unis. On comprend un peu ce que c'est ça. Yeah, dina nolo ba na parcours ko kabona to kabona ne bimamboka mamboka pamba la raison personnelle mamboka la réalité mamboka pour na s'engager à part musala théâtre na zapi na masolo ya administration ya masolo ya ça qui n'a quitté pour la constitution on voilà Obi liwa ya pululu penza omona ki on lokola moi lisano moko boye mais et après oyo omona ki ezalaki réalité ndenge bondo jouer na pululu okuyebisa biso film nini oyo emarkaki yo makasi ntango oyoki liwa ya pululu ekoki orapele yo film nini oyo botournaki na pululu ti lelo emarka yo makasi mpe ekoki olelisa yo. Bon, la film oyo wana pululu emarkanga tosala bapiese ebele oyo emarkinga ezalaki piese ya cadena fauchoir donc ezalaki producteur nango patie kulitila na mwasi na ye mama bilili je sali à part ça donc na film wana vraiment nde tozalaki vraiment temps ya ba bon souvenir parce que barole mosusu ebele na jouer na kati il est parce que à l'époque on a voulu avoir un succès moro donc comme un mot à dire par rapport à l'opinion donc à ça une opinion et à rôle nous na jouer qui on a il sous obligation là il na jouer dans ce total bien il y a peu ce que ba rôle donc yo na vraiment bozala qui pensa na en bon terme parce que toyebi ba comédien donc boza batu ya ba parti pris boza batu donc batu ba mona bino bozo jouer mais entre temps boyoka na kati mais dès nazo yoka yo nazo mona ke yo na pululu en tout cas il y avait une bonne relation. Il y a les potions dans le bail azai no master donc à part qui va donc na temps oyo tokangama ina na temps oyo abondance ya succès na ezalaki en pleine commencement ya succès na oyo kula komeya plus masa tokomeya plus kotambola ensemble tokomeya plus azali trop kobimabima trop des appels oyo babimisaka mwana po tomona kouti quelque part ya tokende tomona ye ya tokende toza koliboye tozalaki trop ensemble wana ezalaki na époque oyo ya abondance na ye ntango vraiment chance na ye souvenir donc moment succès vraiment n'a pas à surpris mais été succès ne quoi parce que quand on avait pas ça il s'agit n'a pas découvrir succès na ye pour succès pour tout ce artiste et bah moi après dans le Taliban succès là qui comprendre que ma peine là il est là au Europe au Canada États-Unis wapi la Slovenia et moi je peux avoir des abonnements sur les fans j'ai déjà pour moi donc il faut te concentrer à ma solo d'aller carré on a encore c'est là expliquer par rapport à l'évolution succès donc c'était un ami ya tonga isuto tuna yo motuna po tobito komemoka liwata de abakundi ye mais c'est un artiste de tolobaka artiste bakufate po parce que ba œuvre na bango elobaka pululu ndenge bubandaki ko jouer na ye toyo mone pe na suka asala pe bagage belé vraiment belé nazaki na question moke banda ko yela ngai vraiment pona na tuna yo pululu toyebi te soki abelaki soki asalaki nini mais toyoki selon le rumeur que pululu ezalaki ka makambo na bango so ya ba poison balingaki babwakela nani vie de loi poison ezongeli ye esali boye oseisa ya bomi ye oseisa ya sali boye. Est-ce que toi tu croyais ou bien tu crois que pululu azalaki pe na kisi?
po lelo pe so to moni pe amata ki tam so pe zaki kisi mutesala ke amata. Bon. On va répondre à la question Anna Claire que les temps où on a un succès, pour un succès du bandit. Donc, pour moi, c'est un succès. Tu vois, moi, si je monte quelconque, il y a qui l'a mort au bout, il a mon vous avez un bon terme, tout ça qui vient, voire même bon. À mon avis, changement, on a la parce que tout pour expliquer la réalité, parce que le succès n'est pas il y a un qui est attitude. Bon, on est tout ça pour succès, mon chose pour toi pour plaisir succès. À combien de temps on va changer une façon, combien un peu donc combien plus pour se quoi affecter na biso maintenant bon il y a des fois dans qui tournent là tana mais un succès n'a a changé ta vie attaquer la manie moro boîte que la réalité ya sans souci donc on met plus ça comme un dans la privacité moro mais là qui si na tigo mon asi moi qui c'était na rôle de l'eau question sous opposée par rapport à loi on a déjà un boka la matière pour autant on a la paix par ndenge la news la télévision ndenge la zoyo kande ba expliquer que akina dans la famille na ye azonga ki na ndako na mutu azwi crise qui a la qui moi na beaucoup donc on aurait qu'à sujet oyo et passer dans les médias. Donc, on a mieux placé pour répondre à cette question. Parce qu'on va sur les chantiers, on va sur place. Oui, tu comprendre parce que là, sur les chantiers, là, je profite pour souhaiter bon anniversaire, même en retard. Mon vieux l'architecte Simeon Musindondo. Et c'est qu'on allait vraiment, Yayo Yangoana. C'est Sandy vraiment tout à Tindeli au Penza Yango. Et puis je n'oublie pas mon vieux Pablo Pachmoul de Suède. Donc Yayo Pe Yango Wana toujours quand on a 4 et ba meilleur vœu. Mais toujours continue toujours émission na biso oyo. Tonga ki totuna yo lisusu motuna oyo. Pour et ça là qui biso passi parce que on est là toujours pour suivre le news. Et surtout aux internet donc eza ba chaîne internet donc Congo Promo TV donc landaka toujours ba news oyo eza vraiment Nathan tolingaki toloba vraiment boye tolingaki vraiment toloba totuna yo lisolo oyo ya ba comédien ndenge bakendeki ndenge lisolo ezaki ya liwa ya pululu mais ba comédien ba préféra ki ba kende ko fêter na bango na kinga kati nebi ke yo zaki na bango te mais étant que comédien eloko nini oyo koki koloba par rapport ya lisolo wana bino bozana liwa ya muninga obo évolue kana ye oyo azape artiste comédien mais vous préférez vous kende na bino ko sepela quelque part ce qui ezalaki ke yo ozalaki na kati parmi bango olingaki olobani bon et là on va prendre un moni ici polémique mais on va répondre clair sur Bolanda tant pour la pousse na qui ça mais selon programme ils ont dit que moi tout le monde sur ça autant pour faire pour la fête c'est que pour on a ba comédien sous des évolutions nini za Canada va faire bon te va piquer va chez la mort va faire l'état comme ça va pouler va ça matanga pour bon côté nous sous tout le monde et on sous des mon invitation de va qui va programme déjà il y a na carte qui déjà na calendrier selon les mamans il va ça la programme. Pour moi, il y avait des autres peut-être pas qu'ils ont rien pour nous contribuer parce que même matin à moi il y a la comédien pour pas qu'on dise ah ouais tu point support mon pour d'artiste en ligne bon côté nous surtout raisonner par rapport que matanga qui puisse battre moi muke moko mais na acte ya kotala na morale ya matanga il fallait qu'il débat bien na ndenge bien qui il fallait qu'il balza na attitude
peut-être une invitation on a condamné kaka acte ya kobina il fallait ribabina bon OK ko reporter en côté parce que eza liwa ya kambala moko po pululu suka alingaki abima mais ko sepela et continuer kana ngo tant que bozana bo moyi ko sepela continuer en tout cas biso pe to mona ki on pe mabe et surtout ngai étant que chroniqueur étant que journaliste na bino bolingaka na mona ki on mabe makas parce que pululu aza comédien lelo bato ebele bakomo bima pe na esprit wana peka ya pululu ya kizengi pona nini pona kozwa moi succès pona kozwa moi elan moko boye mais tant siko toyoki ke mutu lokola pululu aza na se azui zolone atie déjà na se bino ba artiste comédien oyo bo sepelisaki bo sala ba émission bo sala pe ba théâtre na pululu yango bo kinde kola bino aza na se déjà mais bo préférer pona mbongo pona kinga kati bo kende na bino bo sepela po muninga za na mort pourquoi bo kyolela muninga te yango omoni na otuno question wana soki ezalaki ke yo zalaki parmi bango est-ce que olinga ko pona nzela nini olela pululu to olanda nzela ya kinga kati parce que moi tu que ezali bon nenga répondre kaka bon amso eza manque ya organisation parce que calendrier et invitation ezaki ba comédien ezaki maman livre bon une grande partie de l'invitation à mon invité va comédien va inviter là ba chroniqueur va journaliste bon ce qui organisation malamu ezalaki na ko respecter moye ce qui organisation côté na biso ba artiste et comédien tozalaki na organisation malamu ngeza na leader moko ainga ki le pesa motion wana epa ya maman livre tomoni invitation na ndenge tokoeli tokufeli soki moyen kozala to reporter date oyo ezala valable mpona respect ya moye wana selon ngai selon nanga ezalaka eloko ya conversation kosolola koyeba ndenge nini ya respecter moye bon moi aussi je vais pas comprendre namonaki en plein événement président Saïssa ezalaki bien bon départ nyonso déjà ya artiste soit na groupe moko azokite asala départ na ye alanda chemin na ye ezalaka motirangeya aza na bongeso donc akite tozwaki temps mpe osala groupe parce que nga akitaki avant océan papa océan motu asinspiraki na likanisi osala émission e kosala groupe asollicité pululu asollicité ngai tokutana na libaya ya nisa boyema longo kokusai boyepa longo kokusai longo kokusai na préféré tobena tokanga tosala na biso toyekoye abisi bien tobela epe généo na mwana mwasi mwazaki do parmi basi baancienne ya kokusai donc osakaki tosala groupe ensemble na idéologie ya papa océan bon à ce moment là pululu déjà na succès na ye moi tiraillement yebiga nde ezalaka donc na ndenge efali ntango alongo quartier latin omona tiraillement ezalaka efali akima na ye polémique mais voyons clair pour comprendre que bato basuna intimité te alina kofi basuna intimité te donc ndenge mo ezalaki le début ezalaka toujours bongo mais à la fin moi lisolo ekomai nango koleka mwa baguerre froide wana mpo omona epe na ebandeli pululu vanda oboya sai boya na baémission ebele eza na parce que makambo eza biloko akokoma parce na média ezali lakisa bilo ebele mwa buda mais à la fin achangeaki langage à la fin akoma ekoreconnaître biso bapose question ndeni te nga vraiment po pululu c'est ça parce que c'est sai nde motu apesi koma na déguisement wana déguisement c'est déguisement osala wana azwi akangi ye loketo boya tie pembeni akangi po pululu ayaka na kombo ya champagne Saïssa il est en train kangaye akangisi là parce que Saïssa non Saïssa asa ine na ko transmettre le moko pour nazo ba bongo pourquoi fiston Saïssa je salue l'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada bana ya USA bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange,
et les accessoires possibles. Na koti na bakoli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya kozwa koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Onyokwamaki, osufraki. Habit de confiance dans la famille, okokaki kotonganda côté. Et oui, voici la solution. Fini les tracasseries. Parce qu'avec des caisses construction, rêve na yo kotonganda ke kokisami. Yoka bien. Des caisses construction, entreprise moko spécialisée, expérimentée na construction ya ba immeuble, bâtiment, maison, bandako ya ndenge nyonso, okoki kotonga ngo na D4 construction. Ata ozangi terrain, ata ozana projet ya kosomba ya kobongisa po ya koluka ndako, D4 construction ezali spécialisé na matière wana. Olingi kobongisa immeuble na yo, olingi kobongisa ndako na yo, olingi pe kotonga ba immeuble quartier mobimba, eza spécialité ya D4 construction, contactez biso. Sans serveur, na D4 construction, toujours na ba architecte, na ba ingénieur, on va aller très qualifié. Qualifié koleka pour na kotongela yo ndako oyo ezali ekotikala immortel, inoubliable. Oh yes. D4 Construction vous propose aussi des services locaux. Luminosité à bâtiment et éclairage public. Installation de vidéos de surveillance. Installation de systèmes d'alarme anti-intrusion pour véhicules et maisons. Adamu tukanayo, bakoki kotiela yo alarme moko ya suka. Oh yes. Olingi talo ya pété. Car D4 Construction et ça offrir pas prix moko très abordable. Pour qui qu'on négocier yango futaka ndambo. Oh yes sengoteur. D4 Construction. Moi na Congo, mboke bongi yaka D4 Construction ay ko pesa yo opportunité ya ko bongi sa avenir na yo, bokoko na yo, vieillesse na yo. D4 Construction pambolama. Aza metinga ngai Hussein Nayaka na groupe Saïsa na pense même pas pour jouer libanais. Aza idéologie telle na yebo na jouer libanais. C'est lui qui m'a donné ce rôle. Il a s'inspiré dit ni na mona ya yo a profil na yo donc yo il faut jouer expatrié, il faut jouer libanais mon boy. Il aime dans mon divisenga après apesinga devoir ya sa performance ya rôle apesanga. Naki na sali ba travail pour ba libanais bazandu wana na bagisi pe ba mayele yango pesa idéologie et pensa idéologie le roi libanais ndenge mo ninga façonna qui a pesa kombo déguisement wana nde ko mona pulula la tana yé mutasala wana bambati wana che kakangi singa série wana c'est ça il ko décorer moi makala donc c'est ça. Voilà, na moi déjà to déjà fin na makambu ya pululu tonisko tokota tolobela sur yo, mais avant tokota tolobela sur yo, je sais pas so zana liloba moko ya koloba to na ko adresser la famille ya ba dans famille comédienne donc bandeko na bio ba artiste comédien et puis na famille au pululu atiki par rapport ya liwana e. Voilà avant to chiter na ma solo ya pululu kande na ba moi ba question ezawana ya liboso nanu nangaki nanu toloba po ya pululu benza esali bato ebele pasi makasi azaki artiste comédien moko bato balingaki surtout bana poto balingaki makasi mingi ba diaspora nyonso koyo toyo mona ke na ba organisation na bino ba artiste comédien de bozalaka. En tout cas, batebele balobaki, ça il s'est pas lobaki, mais ça il s'est andoté le melamingi ke yende muto asala pululu. O mona yemuta sala pululu ti pululu azala pululu o azali ezaye. Est-ce que les pululu azaki envie? Ça il azali qui prend l'habitude de loba bongo, to ezaka parce que liwa ya pululu comme le genre dit toujours de n'importe quoi. Bon, en fait la réponse na oyo nga na fiki na version nga na vie dans ya ozala na pulu dans la saïsa yo bomona saïsa piston saïsa visionnaire
il y a d'autres trucs au Yaloba. Namona c'est là. Les solos ça c'est à Zoloba qui yé muta pesi como yé mutu a déguisa et à l'okuta. Les enfants n'ont pas parce qu'il y a des acteurs, papa aussi, papa aussi en là, il y a d'autres acteurs qui vont te gagner dans Bango. Bon, on a été bas au Missou Babo des niais pour peut-être peut-être on a valaki un peu de guerre. Bon là, dans un nid guerre, on a moto ni donc Naoloba Oyo, Isaac clair, ça c'est lui. Oh, il appelle ça combo, c'est ça. C'est lui, Oyo, à sala déguisement wana. Donc, polo wana, nambati wana, kokanga, sentir, boye. Wana ngai nazawa. Oh, c'est ça la réalité. Quand on a autre exemple, quand on explique que on a un boulanger, on a joué Libani, yémo on a déguisé là. Yémo a fait un exercice pénal. On a douté qu'on a bien, comment on a joué père boy, ben. N'a pas été l'eau par côté ça. Maintenant, on a pu jouer Libanais, on a senti caché après ça qui a un rôle à Libanais. Oh, c'était waouh parce que on a s'étonné qu'il y a grand talentueux, grand artiste comédien, on a pu dans nos joueurs. Parce que dans le groupe, ça c'est à l'époque, c'est vraiment ça va. Banzouzi personnel et groupe, ça. En est-ce qu'on peut inviter maman Chako, père Libanda, pauvre Tatou Kalombo. Papa Koba, on a invité à jouer ensemble la peau. Ils sont dans un groupe, ça, et tout le monde a un acteur, vous souvenez, dans une zone, chez lui, donc, ça, yé, moutou. N'a pas battu que yé, moutou, appelé ça, pour le boule, à Kizengi, non, pour le Aki, à Kizengi. Avec une Kizengi, n'a joué à Kizengi, et performance n'est parfaite, et c'est que, il y a un combat champagne. Elle a rappelé un déguisement, le déguisement maquillé, il y a ça. Après, c'est un combo à maquiller. Après, à concentrer. Parce que ça, c'est à concentrer qu'il y a une boule, il y a rival, il y a Gino là. Donc, c'est-à-dire, c'est la publicité, il y a bêtise paroles. Vous comprenez? Quoi d'ortélé. On peut par exemple, avoir Kofi na Fali. Fali aujourd'hui, soit ça Fali, le Kofi a PSA une opportunité, il a voulu moi ça peut faire. Il sont l'année dans le quartier la tête de Fali, il a Kofi, a PSA une chance à rien, bah les quartiers ensemble. N'engue ça étant à jouer pour nous. À sélectionner la PSA qui est donc ma camomille. Alors c'est un peu ça. Ya, ce que c'est totalement bien pour Lolo. Na misapiana ko baluka. Na likolo wana ndenga ande ko sala. Moi démarche wana. Na elobelo wana nyoso yaka sai to wana eza ngo ba ya yemo pulu. Artiste pour banzi mayo non, sauf que ça artiste. Donc il artiste, un artiste comédien, ou artiste musicien, ba utana ana bango, bana ba. Donc le président Odoya pour ça la test et pas na bango va savoir ba encadreur biso. C'est-à-dire son azali na talenté, n'engaza la recruter et pas ça. Celui pour nous dans na talenté, n'engaza la recruter pas ça. C'est-à-dire ba leader et un groupe de ba mona ratali azoyo a recruter yo na groupe, c'est-à-dire amoni talent mo za na groupe. Mais il faut abaxa maïne parce que ça c'est pas n'importe qui. Parce que c'est la formation, il y a des fois, parce qu'il n'y a pas de mots. Ça n'importe qui était dans ma solo, il y a grammatique. Parce que la formation, il y a un saganté. Il y a un transmettre, parce qu'il y a un théâtre, il y a un spectacle à l'école. Donc, à la fin de l'année, il y a un poème, donc, pour apparaître dans l'art. Théâtre populaire n'a apparaît pas ça la bande théâtre pas ça donc à former à côté sangai ba expression faciale corporelle ba bloc repélé à art les lots na yebi ba compétence au misus magambe na yeba c'est lui qui nous a encadré ça c'est que donc dans le état selon réalité avec solo et ça la polémique Oui, c'est bien. Internet est un peu comme moi polémique, moi ni ne bouge en débat quoi.
Là déjà tozo boucler na masolo ya pululu et puis ndenge nanga na sukisa soki liloba moko ezalaki par rapport ya ndenge pululu atiki biso ndenge bakundi la famille biologique ya pululu soki oyo oza parmi bateau bazalaki na pululu bazalaki vraiment plus proche quoi. Bon, liloba nga na opesanga c'est là que tout le monde au samedi. Art et métier. Na Mozambique pe Zambie sala. Na Mozambique pe Zambie pe sa pe tout opportunité. Mozambique pe sa rame tout succès. Tout semble parce que Congo ba réalité aux na Congo omoni mboka donc gouvernement et makambo c'est au marché gouvernance ya mabe makambo nyonso mabe. Oh, na foot et aussi mbaté la musique comment ça va et comment boiter toutes choses na Congo et aussi mbaté surtout parce que le pays va mal non ndenge mboka ezo kene malamu te donc na motema mabepe ezo obota alors si on a bandé qu'on a ba artiste on a comme conseil na opé c'est la nini tout la natilanda tout samedi Voilà, Tozana Bomoko, là on boucle déjà avec Oizalaki Masolo ya Pululu. On prend une pause, on se repose après. On se retrouve pour tout continuer Masolo na biso dans to retenir yona nous met tout pe maintenant nous tout souffler mouké et puis on se retrouve juste après. De retour, on est là chez Sandy donc Babi bo sepelaka ande bo sepelaka. Je suis là vraiment votre humble servante Babi Congo Promo TV. Ndena lobara masolo Congo Promo TV dans soza mututo kokangote. Biso a tolobaka ezalinde correction vraiment dans au senti per mituezo sala parce que lui-même le boss Raf Ngindu donc l'ingénieur Raf Ngindu donc mutu sala kapo mona studio e vandi wana na kati ya Dallas studio moi munene ça makabo belé donc il a fait que masolo eza kitoko. Ah, on continue, je vais dire merci beaucoup na code Yamboka, hein? Babi 00243, ya Willy Moucheni, vraiment de loin, je te salue, Nebi ke ozo passé penza vacances ya bien, ma solo penza toujours kitoko. Nous continuons, na invité Nabiso, Babi Hussein Libanais, Joseph Kazongo, donc Tozana e Awa. Sikotongi penza toyeba qui est Joseph Kazongo, qui est Hussein Libanais. O expliquer non biso dans deux personnalités wana tolingi toyeba. Hein? Azanani pe asalaki nini, abandaki ndenge nini pour vraiment bande konamso bazotala bamsusu bazotala baoloba est-ce que ezayete. Donc o mekano ko expliquer bango. Bon, deux personnalités Joseph Kazongo. Ça non propre aux parents dans la boutique chrétien dans la congolais donc Hussein Libanais les a combo artistique Hussein combo ana mutape sana mojinola Junior a pour aussi la rôle est donc là la beauté qui na tangi na noiri na série d'études na qui donc on fait ça moi référence il dit ça oh le loba va qui qui noté oh bon abord non la beauté qui c'est parce que référence dans moi de fin colonel Kazongo papa Botinga paix à son âme. OK. La beauté na camp popular na camp officier. Donc référence dans la France de Liège wana. Donc à passant sur normalement na masana na otokuli. Bubadiof Bubalolena nazomona Guy Mulumba nazomona susu bavie mule obumba wa mule donc c'est ça bavie à quartier na vie na ngai Eric Ngandi donc Patrick Lubala Yannick Lubala wana ba voisin
Donc autant avoir référence par rapport à ici dans l'outil, ici dans la botanique, la production, la vanille, la phase. Voilà, apesi-moi historique na yemukie qui est au sein libanais. Vous savez donc toyeba aneni niyo bandi musala ngo ya théâtre et puis nana inspira yo pour osala musala au théâtre. Bon, musala ya théâtre bon de naissance na né artiste parce que nazai plus dans nos cours là on a art et dessin. Donc on a moi une école primaire na dessiner trop. Bon la classe nous sur la ligne à l'école primaire là de maman dessinateur. Donc ce qui professeur a dessiné géographie la carte, on a maintenant c'est la carte géographie là tableau. Ça fait trop na quand on m'a pas de besoin de dessiner, pas de dessiner. On dessinait beaucoup, tout ce que je voyais on a dessiné. Donc na art il y a théâtre. Ça y passionné plus sur ça théâtre. Après, na fana na ndafu na bo marché. Na moni recrutement ya ça na mission mo alors à l'état qui n'a pas si je ne me trompe pas. À ça les appels ya recrutement. À les gens victoire c'est ce moment là avec les sujets en paiement. Pour na qui était na bête pour pas ça. Donc la qui est pas à ça il a 2003. OK. Puisqu'on a inspiré quand au mukano au salam salango au talata lobi ali le panga au Saint-Étienne na bandi musala théâtre na nina banda vraiment muto penza a sepeli sanga pe na banda musala théâtre intel vous en avez mututé bon ngai idole so bande ba idole oui le mot qu'il fallait oui idole oui bon idole na nga vraiment mingi izana azana Congo idole na nga avec les masques. Le masque, ouais, film le masque américain. Parce que là, nous avons plus ou moins notre ami. Même par rôle, nous avons l'inspiration, nous avons mis. Ça va. Film américain. Donc, il donne le masque. Moi, et du Murphy. Du Murphy en France à New York. Mais là-bas. Acteur au pays, il y a vraiment que la santé vraiment donc les avis Kabamba Massasi. OK. Les Kabamba Massasi vraiment cartouche. Côté Banabasi, la Sina. OK. Si la Bissau. Ça aussi là. À l'époque, bêta rôle mon robot là. Alors moi on est un peu glacé. On a moins sur la glaciation des ils ont coulé, ils ont décongelé. Il faut pas bétonner pour comprendre qu'on a fini déjà pourtant. Donc, oui. Là, c'est Sila, vraiment. Sila, c'est un professionnel. Donc, Kaza professionnel, Payana Masolongo. Nelga ki na tuna yo, motuna oyo, motuna o vraiment. Koyo kayo, denge ozo ko prester une émission na biso. Parce que batumingi, baebike. Artiste comédien mitu esalaka te artiste comédien batanga te baza bazoba même soki ozana artiste comédien moko zo sololaka omona air mo ba penser na mo ezalaka terre à terre mais avec toi na ebité otangela ngo point na Sandra nde naza boyenga tanga na ngai na bien le bible oza mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana nchangu mais ozo sazade otinaka ba koli na ba chance moko boye banoti na koli mona 2004 ti le 2019 koli mo yate oyebi ke eza la même passe agence eza moko on a déjà mon njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tindi diko li 10 ans c'est commis et puis les gens veulent likokomate mbala moko papa ni za kule liseo donc c'est moi c'est magasin JB service eza kaka on est ça oh mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville eza na kati ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya terrain moko eza wana ya football modinte maman dite ayenzi la moko na
ngai biloko mamadi oui nayenzela mona biloko tokoma elobi toza awa mpo na bino tosala mosala mpo na bino aza mundeli te mutu mwindu azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele josé bayila yango omoni jibe service mikolo oyo bato bazolobaka leyeka papa voiseleo mumida igela coiffe ikote papa na kerwan éternel kenaya kanda taba ikote sensi nganda taba fenenene nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na kerwan éternel kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Donc, Institut national des arts, vraiment, Sandra Pendeska Silissa. Si on est habité, aux Zola, on a ta formation, mon côté, il y a comme artiste et comédien, tout ndengeni. Dramatique, na tangeli ya mote. Mais, na zeli ya mosu ba maele ka kukamana ba grand lokola sai. Parce que ba sai yana ba zui formation et pas de mos aza artiste oyo. Déjà à Yedi A, à Tangeli A, donc Maïle on a à transmettre on a ça ça Maïle ou le pébiso ou il y a ça dans les arbres baxana Maïle na qui bon donc c'est un peu ça. Oui voilà tonga toye balisusu na kati ya carrière na yo ndingo banda na 2003 wana ndo yebisi biso vous en déjà na combien de donc le bandeni. Combien de films Oyoyo Sala déjà? À part qu'on n'allait pas ça, combien de films Oyo Sala na kati ya monde théâtre? Bon, na sali ba film belé. Na sali vraiment ba film belé parce que pas ça non azali parmi bato bazali premier na masolo ya pièce à poto. Donc aux aliens ça c'est une époque on a donc ba pièce pour la ciment sous cochina parce que na sala ba Unzile de Mbandaka Kadena ba Dodingo asala nini ekachaka aleka na baga gebele baga mécanicien au polo mécanicien ndela ebilinga la pe donc ba pièce c'est à moi ebele na sali vraiment ba pièce moi non ebele na ba référence avec ces amants ebele. Ouais, c'est belé. Donc, so total bientôt que le baké. Oyebani. Moi visibilité de balobaka na monde après ça. Moi visibilité zali quoi. Bon, la réponse on a encore répondre. On a surtout on a gagné mola. On a compris que Moussa de ça la oui ça a rassuré. Parce que les bananes les a consommé par rapport à ça. Donc c'est un peu ça. Donc non, voilà, quand tu as la visibilité, visibilité, parce que tous les artistes, comédiens, au moins ils peuvent tourner, mais visibilité, ils au moins, que à l'équipe sans trace, trace, si vous avez visibilité, vous avez visibilité. Je pense que bon, on avait tantôt moi personnellement, on avait l'opportunité de battre ça. On a beaucoup de groupe ça. On a joué un rôle mort. Donc c'est un acteur principal. Donc c'est-à-dire on a été trop proche de ça. Sauf que on a un leader. Leader déjà dans le combat, c'est-à-dire il peut poser en visibilité au monde. Parce que on a un leader, étant ça. Beta pe sousna pour nous en plein succès, c'est-à-dire quand on beta un moteur d'aller à succès. Carrément, il faut oui bah, il y a pas d'époque on a demandé la disparition a quitté
télé na bungi yo biso bungi na média bape ba bunga wa yo eza ndenge mona yo na musala zo sala so moni ki te voulait pour conseiller mususu ki osama ba mususu au pays pendant des années bape ba bunga osu na Congo promo ba mona o susu te ça. Voilà, babi, magnifique bouteille à moi. Si oyo a sala penza deker na kati ya Portland men a betanzoto na ba américain. Donc c'est une femme à féliciter. Donc artiste na bino yo bana Portland men, bana Westbrook, bana de partout na kati ya men. Donc ba ville nyonso ya men, South Portland partout, Lewiston partout. Artiste na bino yo a na kati ya Portland men. Donc Moussala eza awa. Donc so Sandra Lobi Moussala a confirmé Moussala eza donc boyambe na maboko pété donc il pété penza tant boyo ki moi et loro moko esalami bo soutenir penza artiste nabino. Tozo continuer toujours na cadre émission nabiso pour to yambel bino artiste, il faut boyo artiste, boye artiste nabino na ebité lelo awa toza na kati ya Portland men. So ke salike par invitation parce que ma solon wekende ka bongo lelo ba occupé cette invitation non au sala moi bon mo boy soit na manifestation moko na fête moko na nini moko est-ce que oko continue toujours na lokolo wana to oko sala ndenge ni bon aujourd'hui na ngeza no maketo parce que bi masolo eza surtout dans le monde, il faut confirmer, surtout dans le monde de l'État. C'est le moment de l'exercice. Nous avons vraiment l'international qui est dans l'activité, dans la show, et mais nous avons la prise dans la eau, nous avons bonheur. C'est parce que c'est-à-dire, disparition dans la eau, il faut a réussi à un autre monde. Parce qu'il y a apprendre parce que tu vas apprendre dans tout le monde. Environnement, parce que l'artiste s'inspire dans tout le monde. Où la zoyo. Donc c'est-à-dire la moni pe mingi, la yoki pe mingi, la prendre pe sous-soumis. Donc nous avons vraiment dans la préparation, vous avez l'application. Dans la langue de aux années aux États-Unis, vous avez invité autant la pala qui est au Nini, manière Colamba, pour qu'on a présenté celui libanais à solo vraiment, ma solo ici là. Donc c'est un peu ça. Yeah, voilà, Tozo continue toujours. Mais ndengo bin wande ko sala rôle oyo saisa ya pesa kyo ya libanais. Est-ce que na kati ya monde à théâtre depuis banda ko tourner ba film o sala kaka rôle wana ya libanais to oza polyvalent de baloba. Po ezana batu mususu donc so ba pesa ka rôle wana donc a mon na po sala rôle mususu ko kate. Po a mon na so abimi na rôle wana neti elo moko esimba te. Est-ce que tu étais polyvalent tant on a tourné to ozala ki kaka scotché na rôle noana ya libanais? Oui, naza polyvalent, vrai année que la pièce mususu au moment na joie de na joie au la normal camarade ya Poulo na Kalina. La joie rôle mususu papa libanais mobali ya Versas. Donc naza polyvalent. Ezara été kaka libanais. Mais libanais ce que ça caché parce que na style congolais ya comédie na biso poza na caché na donc caché na nga libanais na po na mona ne na kenda ya omoni olo wana tina kenda na moni pe doublé na ngol donc il disparaît pas parce que les rôles moko boye incarnation wana les autres bêta parce que pas expatrié ou toza na bango des années na Congo ce sont des libanais donc on a dit inspiration et artistes vis-à-vis à environnement quand ça vous fréquenter donc au mona wa warabima avoir bétaman na pièce ebele mais ba libanais pe ba expatrié oyo ba fandi na Congo tant molai pendant beaucoup d'années na Congo ya ko mona inspiration ça ça peut ça kanga wana incarnation na libanais et fandaki pour moi je suis un libanais moi na saka na tenga yo to nanga tu sais quoi moi au Congo il y a longtemps hein? Toi tu crois que tout est fini non je juste fait la parcours hein? Tu comprends? Moi au Congo, je collabore avec les boss. Voilà, là c'est juste un extrait à l'Axabino qui Aza Penza Libanais, na rôle na jouakaya Libanais. C'est bien un artiste Aza la polyvalent pour ceux qui va passer rôle au qui peut aussi tester quelque part. Yo kangama kana rôle mo comme ba improvisé.
improviser rôle moko boye oyebi ko improviser te il a ici que aux artistes était un bon artiste artiste doit improviser kaleka partout. Nous continuons toujours là. Je profite pour souhaiter bon anniversaire à notre bébé Babi le prince Tasombo na maman na Odito Tasombo. Donc samedi déjà tokozala zala wana pour nous sepelisa bébé na biso siko na yebite. Maman Tango apprenait kandenge au choix kaboy parce que tu vois quand tu as la makambu surtout ceux qui ont marié tu es engagé quelque part il faut que compagnon na yo pe azala toujours yakoye ba masolo zo sala maman azwa makam na yo ndenge nini est-ce que ezalaka trouble na ndaku to elle t'accompagne na makam na yo madame nanga il faut toujours na tendance à dire oyo mwasi alingaka to mobali ngai na kuyaka mwasi na ngana oyo alingaka so na comprendre que mwasi na ngana mwana lingaka manzambe po alingi atasha mwana mobali kala mo pona apuye na musala lingi ya makambo nzambe pourquoi pas comme on a tout on a ce qu'on a c'était un rêve na ngeza avec musala na ngana yango boye alake iye asukena ngana musala pour ayebi po nazali ayebi de quoi je suis capable ayebi soki moto oyo aza insiste na likambo oyo tika na tia loboko mpo nayebi ke foi nango tokorekolte. Voilà, petit à petit tokomi déjà kochite tozo kochite da muke na 4 émissions na biso nayebi te eloko nini okoki kasi na opesa nini asuka voilà nakanisi bino nyonso bolandi biso bolandi émission oyo mais avant que na désannoncer déjà tokozongisa maloba epai ya invité na biso oyo toyambaki bolandi ye asololi par rapport ya liwa ya pululu bolandi nyonso baextrait nyonso mpe bomoni tosololi mpe lisusu tongai tolakisa bino moto azoloba liboso na bino aza nani auta wapi asala nini boyoki ye vraiment kaka na kati ya bilili o kaka ya Congo Promo TV. Là déjà on est en train de chuter avec notre émission. Hussein na ebité soki oza na liloba ya koyebisa ba fan na yo ba fan no balingaka yo bato balingaka yo étant que Hussein libanais comme ça oyebisa bango et puis moi mot de la fin et puis ba dédicace avant to kabwana na yo. Oui, voilà que la fin n'a pas été aussi la disparition de la monarque mingi au dans c'est que ça va on la rôle pour le carnet à libanais on a disparition à Kenda je vais le bien vivant à la aux États-Unis l'idée que art et tout le contraire art et là qui sous soit le pays na monako et bâti pas marié le pays na monako sur la professionnalité des encore. Donc on a en pleine préparation. Donc d'ici là, fait déjà à la vie. On fait ça. Donc on souhaite la meilleure vie. On souhaite toujours la journée. Pour dire année à 2020 déjà, année à Makambo à Sika. Déjà Makambo à tout Nema Makambo dans le bon. Pour améliorer ma famille. Donc, la profité de nous, il faut que ça, moi, dans la famille là-bas, ma maman a voté dans ma boîte, à Canada. À ton fort, on a JC, Jean-Claude Casson, JC Casson, JC Casson. Na Colorado, à ton fort, on a Casson, na Ménégen, na voté dans la Nation à Congo. Oui, ok. Moi, ma banque est salaka bien. Oui. Donc, on peut s'embêter na Moali Moussen, na Paris. On peut s'embêter na Amouroz, na Brésil. On a Amouroz, na Cap Moloko, na Brésil.
na Salvador Maya na Brésil, na Achille Yaou na Europe, na Père Double Awilo na États-Unis awa, na Shambu Yowetu artiste tosali na Brésil, na Carlis Nuki mwana bayaga tosali na Kimisio ozali, na Jaguar Ndumbi champion bambote lisika ozali, Caleb Bitwa masalangai bomba bambote lisika ozali, na Pitus Shimoto masalanga na Canada bambote lele, na Patou Soda na Canada bambote ebede, na bosani te na masalangai Tony Kalanda na New York bambote. Voilà, bambote belé, liste ezalaki pe molai wapi. Donc biso to sepeli ndenge to yambi yo, j'espère que ba internaute na biso ba komona lisusu volume 2 ngana bengango volume 2 émission oyo yanga penzana Hussein Libanais po ezaki juste tolingaki to pesa penza honneur na liwa ya ndeko na biso Pululu, et puis to sala pe ndenge ka to sali masolo emonani, mais volume 2 to continuer peut-être to sola masolo eza belé pour vraiment internaute na biso baye bakaka ndenge ezalaka. Quant à moi aussi j'ai de dédicace quoi, bato penza o bazala trop cher pour nanga. Là déjà Nadine Sala Papi Amiba vraiment na Nadine Sala bisika bozali bambote na bino, et puis na bosanité Michel d'Oliveira, Papa Enoch Matondo, et puis na Mastananga Rit Boulembi na kati ya Illinois, donc maman na Williams, na bosani pété bébé nanga na bengae bébé Donnel Latona, donc moi la maman de Donnel Latona, sans dire je suis là pour vous. Déjà tokomi déjà na suka émission oyo na lingaka bino ya trop ba epé oyo na dédicacé te, j'espère que na bosani bino te boza toujours na kati ya beaucoup penza ya mibeko ya je sens dit. Je n'oublie pas aussi Mama Belinda motema ya boss na biso Raf Ngindu na kati ya Dallas, na kati pendia ya résidence à Dallas, na pesi nombote na bana nyonso staff mobimba studio mobimba batu nyonso ba travailler na kati ya studio ya Raf Ngindu Congo Promo TV na kati ya Dallas wana ya bino yango wana toza toujours de cœur pour biso a eza équipe à Portland, mais bino kuna équipe ya Dallas, donc toza toujours de cœur na bino tozo travailler toujours ensemble pour tomber la bende les kaka ya Congo Promo TV. Là je dis aussi à Montréal, c'est Montréal, donc si vous avez lili oyo bozo ba imajo émission qui toko ce qui azala ki wala te na sima bilili na sima machine makamnyo surtout là c'est Denzu Luzitu, et puis je te salue avec toute ta famille, tout le monde. Donc bolinga émission bana nyonso ya poto bana nyonso de partout na kati ya États-Unis, na Congo Kinshasa, partout dans le monde, Congo Brazzaville. Là vous nous recevez donc Congo Promo TV, votre chaîne Bozapakate. Tant son brazana donc au zappé que tout est temps au zappé au kangami au tikali oyoka message nini ezali penzawana. Je vous dis merci, je vous aime tant. Ah, c'est un péché, hein? C'est un péché vraiment, oui. Maman Bijou. Vraiment. Joseph Kazongo, donc on a Maman Banangai, Pessi Bambote, na Bosente, na Bureau Nangai, il y a Abida, Abi, Lams, Lambuka. Voilà, merci beaucoup na Maman Bijou pour tous appeler papa boezaki grâce à maman, donc merci beaucoup na Maman Bijou. Mission na bino yango yo déjà numéro eza na sewana bino batu botali émission oyo, chers internautes de na benga kabino. S'il y a critiqué, vous critiquez par des commentaires, par des messages, vous s'abonner na Congo Promo TV, ba like na bino et que ça la sous renfort ya émission oyo. Bolingi pe wa dédicace, ba publicité, ma camion surtout. Kaka na numéro wana o e défila, kaka na 4 émissions au chez Sandy. Je vous retrouve déjà avec un autre numéro la prochaine fois. Bye. Bye.
Minas. Docteur Jeff Njadi, les Teta, don de Dieu. Bongo te Willie, bongo te tokaye, ma jolie na lelie. Ah Willie etoka, na sengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner Bosomba Décodeur wana mbambo pona kotala babiloko tout ya mboka pour vous alla informer à l'heure. Sepela TV na bandeli Sepela TV Décodeur et Sepela TV ma chaîne tout ya Kinshasa, ma chaîne tout ya Congo, ma chaîne belé bouquet na ebo tout sur les nyonso ba clip tant aux autres ma bozota. Donc ba information nyonso ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie à Sepela TV. Awa suite effet ya maladi nyonso yoka mwali solo awa epa papa Alphonse solution ezali ngai mama na bino nazalaki na pasi na bana olala pongi te bensomni l'air nyonso hémorroïde ebimisa bapota mpenza ti na liboso ya biso basi na boyokela yango soni te po eza maladi elieki ngai na kati ebimi ti na libanda ti na mosopo ya biso basi kolala pongi te mokosa koswa mais 3 jours kaka nazwi bido kaka moko na melaki ya papa Alphonse wana bakiti ya bokoko nazwi déjà solution nakomi kolala pongi nakomi kolia bien nausée esili koswa mpe esili mbala moko donc solution ezali soki moto azokosa bino bakokosama te yaka soki oza na pasi ya maladi lokola ngai nazalaki yaka okozwa solution okobika oyo eza ndeko na nga mwasi toye na ye awa po oyo eza atake ya thrombose totamboli deja mwa mingi ake babisika mosusu azwi mpena lobiko te yango toye na ye awa tomoni ke bapesi ye bakisi tokei ntango tozonga tolingi ke topesa témoignage ya malamu bon nakomisi nzambe po nga nazwa maladi ya mokusa nazwa maladi ya mokusa ekokisisa inane na 7 mois nazotambola natemoli luwanda mobimba bana bebisi mbongo na mimba za Kongo eloko moko te nazongi liso luwanda sekokozonga nazongi luwanda naye okutana na papa Alphonse bakitanga batraitement yango traitement oyo napesi eza kopesa ngai yango ekosinga yango nakomisa mpoza nzambe kanisa papa Alphonse kani epesa maenguya okoneka makiyela ebakisama na likolo. Centre traditionnel naturel Docteur Alphonse 100% naturel. E o segredo das folhas